Esengo etondinga koyeba bino ebele kolanda www.congolokolenews.com congolokolenews.com lelo na émission na ye ayambi bongo président Célestin Toya lingaka babenga ndeko Célestin Bioli Kadité yende tokosolola na ye mobembo touti ya solo to voyage kina président tokenda ki bongo kosolola na base na ye na Kasangulu bomona ba image déjà lobby na site lelo bokota la suite nango kasi nalingi na émission nanga ya lelo ayebisa biso tina nini akendaki kuna pourquoi kaka Kasangulu tokobeta masolo ndenge elekaki kuna na ye moko apesa biso biyano na lombango na ke kopesa ye mbote ndeko Célestin mbote mama Rigdil ndeko Célestin esengo etondinga komona yo na loboko na ngai ya mwasi kosolola na yo ya solo ngai no touti mobembo ebele na kotisi volume liboso ya voyage na biso kasi ba retombe ezali bato penza balobi ndenge nini totiki bongo Kinshasa tosali descente na commune ya Kimbanteke to pembuki to tozwi bongo nzela tokei ba Congo balobi papa pona nini totiki ba commune mususu toke na lombango na ba Congo. Ok, donc l'obité que tu tiki ba commune mususu to pumbuki to kembala moko na ba Congo ba commune mususu boizolo ba commune mususu parce que Kinshasa c'est na 24 communes donc na 24 communes nyonso musala ezo salama kasi lokola bande kopé ya ba Congo ya Kasangulu parce que moni musala tozo sala ezali musala ya kolamusa conscience ya population congolaise ya ba congolais lokola bande ko ya Kasangulu bazio bazalaka kuna bazwi mwatangu mingi ya komona ngakuna depuis na zalaka na Kasangulu je crois ezaki na décembre ezaki na Kasangulu na ke Madimba na ke Matadi Boma pe na sukaki na Mwanda nde yango babenga nga balobi papa yaka tozana posa tomona yo to solola mais ata tozo sala musala toza concentré na Kinshasa parce que faut na Kinshasa no to lona misisa kasi soki ndeko moko abengi sito lisanga moko babengi na province to boya ko kendete parce que nyonso eza na cadre ya ko tambola toujours pour na ko conscientiser population congolaise donc na Kinshasa wa musala zo sala makasi ndenge to ebisa kibino tozo lala lisusu te congolais alobi azaki ya kolala ya lelo azola muka petit à petit biso to sito la muki tozo koba na musala donc to kendaki na Kasangulu te selon calendrier mais to kendaki parce que bandeko bazaki na posa to kende to solana bango pe lokola ba kumbi mituka ya ba remorque mituka menene bazaki na ba grève mingi ba Kadafi bazaka wana na Kasangulu nde babaki no papa to mekana nkosola to ebanini yango to kendaki to iko pimela bandeko to zoluka te balamuka to ko pimela bango présence na bisote do tangu nyonso bana posa lokola boy na Kisangani basi babengaki balobi to kende Kisangani to boya te to kende poto sola toujours na bandeko na biso malgré tozana bango na téléphone mais kozali suma la muto kita donc musala ezo salama na Kinshasa musala ezo salama pe na ba province tozo ko toucher bisika nyonso vraiment c'est un peu ça. Malamu mingi président opesi biyano penza na bwanya kasi bato bakoloba yo kobanga te lolenge ya kosala makambo na yo tala bokomona bilili yo botala kilobi bokomona engouement ezalaki bato bayaki meke kasi bakokaki kovanda te tozwaki mwa tracasserie ya police mais quand même papa avandisaki batu pe asololi na mwa une partie bomoni ya solo ndeko Célestin akobunda kasi kobunda na epeza na pasi pamba ta kokutana na ba menace akokutana na makambo ebele na ba policier biso moko pe na ba Congo soki tozalaki pe miso gate mbe caméra ekendaki ba image pe ekendaki mekasi lokola nzamba bakoko aza toujours wana nde bomoni tozonga ki pe malamu kasi papa balobi okobanga te mokumbo memi eza monene yo bimi elenge boye oye na mouvement y en a marre batuni y en a marre pona nini lelo fungoela bandeko bayeba on en a marre nous en avons marre y en a marre on a marre de quoi yebisa bandeko bakolanda yo sima olobela biso bakoko soni nyoko kutana nango na musala monene okosala. Ok, merci Maman Bisengo. Je crois que il y en a marre na pesaka ba kofongola yango vraiment tangu nyonso pe to kotika te parce que du jour au lendemain bandeko baza ko s'intéresser na yango pe baza na posta to maniola bango malamu musala na biso eza nini pona Congo. Il y en a marre eza na lopoto mais ceux qui toke na Lingala
elingi koloba tolembi donc na lembi tolembi soki toke na Swahili elingi koloba tunachoka na Chiluba tuachuku ainsi que na Kikongo betu melemba. Pourquoi tolobi yana marre? Je crois que il y a des choses qui se passent dans notre pays où ils ont sengake population a telema. Population congolaise assez à lemba mais azanga moyen ya ko bimisa pasi o ezoleka na motema na ye. Yango na biso tolobi lokola makamunyo sezotambola malamu te. Nyonso na mboka na biso eza pasi. Donc tolembi vie oyo congolais azo mener lelo na kata mboka na ye. Congolais azo mema vie lokola étranger. Congolais azo mema vie lokola esclave ndeko batikala kozala jamais esclave na kata mboka na yo moko. Donc yango tobaki tolembi boumbu oyo. Tolembi pasi oyo tozomona, tolembi maltraitance oyo tozanango vis-à-vis ya ba étranger. Parce que ba étranger lelo bazui monopole na kata mboka na biso moko. Lelo congolais oyo azali congolais na kata Congo, mais akomi lokola congolais na Angola, congolais na Rwanda, congolais ainsi que na bamboka misusu tozomona na mboka na Libanda to na niveau international. Yango tolobi tolembi maltraitance, tolembi torture, tolembi dictature, tolembi nzala, tolembi kozanga misala, tolembi nyonso wana. Yango na tozobenga yana malobi lokola tolembi tokosuka ka tovandi tokangi maboko te tolobi tolembi, il faut totelema. Tolakisa mécontentement na biso, tolakisa suka na biso to suki, to agir. Donc makambu nyonso eza toujours na maboko na ye moko congolais. Ye moko congolais ko simba destiné na ye moko congolais ko décider na lolengo ya lingi. Donc il y en a marre eza yango wana na mubimba nango. Tolembi politique de l'air, tolembi batambusi, tolembi régime, tolembi système, pe tolembi na ba personne. Tolembi bango. Maintenant tolingi to kotisa eloko ya sika. Nanzela yana marre. Yana marre ezali mouvement ya révolution. C'est un mouvement politique mais il y a révolution parce que c'est tolobi que ça mouvement il faut topé ça ndingisa et topé ça moi ko fongola mouvement to soki na ça mouvement politique parce que tozotala lolenge nini politique ya mboka na biso ezokende. Pe nini tokoki ko sala poto corriger makambo yo nyonso ya mabe ezosama na mboka na biso. Pe lokola za mouvement politique mais mosala na ye ezalinde ya révolution. Tolingi te congolais nyonso a se révolter. Alobate, en tout cas trop c'est trop, boété. Basali oli kamu bolobi te boété. Donc congolais aïba droit na ye, aïba devoir na ye, aïba nyonso oyo ye akoki ko sala na kati mboka na ye. Donc ça mouvement ya révolution. Révolution, rien que la révolution. Parce que solution ya solo na Congo, wana zo bisabino vrai. Et ça ba élection té. Parce que jusqu'à présent, tozu bato baza crédible té na Congo. Alors, moyen ya solo ezaka ka population congolaise yemoko na nzela ya révolution. Parce que ata soki tokena ba élection, lelo bazo préparer ba élection. Tokena na ba élection lelo. Ce sont les mêmes personnes kandi bakozonga. Ozomona. Et ko changer Congo té. Mais moyen ya solo esengeli soulèvement populaire. Révolution ya solo esalama po Congo échanger ezala Congo ya solo vraiment autoza na ngo posa. Malamu mingi tunachoka twachuku betumelemba papa tolembi tosala sika nini pomboka ezo bonsomi ya solo kotala kotambola ngana yo ide na yo ekokota penda na mitema pe na mitu ya bilenge to batata to ba mama to kokutana kana bango na banzela to kokenda kasi president to kozonga simana anticiper loko beti pe masolo ya élection pende ko kangola mboka te to beta lisolo a feuille de route ya monsieur Rabema Apollinaire Maluma fait à consulter déjà opposants à monaki ba autorité traditionnelle à kutana ki pena ba confession religieuse à kutana ba tuebele kasi kota la calendrier na yeto kota la lolenge a komemela makambo ko banga eza tete amema maponomité kino na 2017 Mama Bisengo na yebike o yebi lolenge nini malumalu abomisaka batu na 2006 o yebi lolenge nini makambo elekaki bandeko na biso pe mingi bakufa likolo ya makambo ya ba élection oyo malumalu abimisi feuille de route na ye pona mabongisi ya ba élection mais na kotala yango malamu komona ete feuille de route wana ezomema kaka Congo na pokoso
les hommes Congo na pokoso pe je vous assure feuille de route oyo ezoluka emema le pur il y a 2006 parce que toyebi ke makambu nyonso tozoke na yango mandat ya fraude to ya lukuta ya régime en place et qu'aussi là le 19 décembre 2016 na minuit et c'est par là M. Kabange a déposé mais malane que malumalu azoya na ba tendance moko na feuille de route na ya modification donc azolinga pousser ba ini ya Congo lokola ba parlementaire oyo baza nommé o basala rapport na bato azolinga pousser bango na modification ya bible na biso ya mboka ngana zobenga ngo bible ya mboka parce que ndenge tozaka na ba chrétien baza na bible ba musulman baza na coran biso pe constitution na biso ezali lokola bible na biso photo se référa kana yango donc eloko wana lokola article 220 ekoki kozala jamais modifié parce que ça article moko verrouillé alors mais à lire tendance ya AB Mosali ya Nzambe oyo esi azobomisaka bato na 2006 azolinga bomisa lisusu bato na 2016 en tout cas eloko wana naza nango d'accord te mais nga naza ko avertir bino naza ko avertir malumalu 2006 eza 2016 te na 2006 congolais aki toujours naïf congolais aki na kobanga mais siko campagne nga nazo sala eza campagne ya veille ya conscience ya ba congolais campagne to sala campagne congolais ala muka fongola miso non soko kanisi ke oh sala ki na 2006 et se répéter na 2016 en tout cas je vous assure cette fois-ci ozanga iska okima ya solo boyoki papa elombe ngana benga ka elombe abangaka te alobi soki omeki mbaimba omeki mbutu okokima président ya solo biano na openze ko pesa nga ba inspiration kasi président bitumba okomema eza mokete révolution toina manduki te toina eloko te y en a marre ndenge tolobaka seule la lutte libère nde bato ba comprendre philosophie éveil à conscience au memi ezokota makasi na mitu ya bato kasi lelo soki bae oyo yo kosola bango ba telemi babite ndeko Celestin Bioli to bima libanda to kende te na parlement to benga na ba député o to kende boy to kende kosaba ba plainte na biso papa okotambusa bango po mingi eloko eko boma mboka ba idée eza malamu kasi leader wa côté le maliboso akamba population azate moi manque ya leadership wana na ba opposant na biso kasi yo bato batio motema bato bandimeli yo ndimelanga ponga nazozwa eko ya diaspora nuit et jour nazo mba ba appel pona ko Lucas Celestin Bioli kadite pe nazo pesa pe numéro na ye à chaque fois papa kasi lelo na ba Congo babilenge balobi papa toza simana yo tuni bango motuna malamu bino soko baeli bino polo baeli bino 1000 francs 2016 oyo boko voter te bango babite papa toko voter bango te na ba mama kutu bazwi ba parole babi papa to ndimi makambo zoloba toko voter bango te bato wana basangani babi papa to kende libanda yo ko mema ba brebi wana ko mema ba pate wana mama na bandi yo moko uzo lo bango wana oyebi lit o tozo mene oyebi bitumbo tozo mene eza bitumba moko petete mena yebi pe na lisungi ya bakoko na ngai nazo bandela yango référence na ngai ezali wana esika na batami nde kuna nde yango nazo yebisa pe badongolo miso bayo bazotala nga na miso mibale pe bayo bazotala nga na miso mine soko talinga na miso mibale totalani na miso mibale soko talinga pe na miso mine totalani na miso mine parce que bitumbo nazo bunda eza bitumba ya miso mibale te eza bitumba ya miso minei eza bitumba ya maboko mibale te eza bitumba ya maboko minei nazo yebisa bino donc tozo bunda bitumbo soko na bitumba ya maboko minei to miso ya miso minei ezali pona mabele likama mabele oyebi mutu nyonso atelemaka bunda pona mabele na ye sans intérêt sans arrière pensée mais abunda na yango na solo automatiquement bakoko babatelaka ye ya yambo ya yambo na kota na mozindo ya molimo pona kosenga pe na nzambe abatela ngai mais bakoko bazalaka déjà wana yango tangu nyonso na se referaka na bakoko na ngai lokola mfumu kimbangu
lokola mama qui pavita, lokola martyr ya le 4 janvier ya martyr ya indépendance, lokola Mamadou, lokola Mbuza Mabe. Ba o nyonso bakufa pona mabele yo. Tangu nyonso bazomona nga na zoloba. Tangu nyonso na zotele maboye, esika bazali bazako bondela. Bazoloba moto wana abatelama. Pona kotambusa eloko ebomi ba congolais yango wana. Yango na lobi ete tina teto beta lisolo ya ba parti politique. Parce que lelo Congo so ke zokufa eza ba parti politique. Po ata parti politique moko te. Oyo ezako bunda to ezoko luka emema congolais ayeba nani o yazali. Moko te oh musala ya parti politique eza nini? Ezali kotangisa bana mboka. Kotalisa bango ko informer bango pe ko former bango. Mais eza ndengo na te. Ba formaka bango ba robenga bango ba pesi bango ba 100 francs, ba 1000 francs po ba voter bango, po bango lobby, ba kende ko boma lisusu bango lokola ba député oyo to bakenda ko voter. Ba to ba votaki pe ba député wana te, ba nomaki bango ko nommer, po ba ya ko boma congolais. Biso toza prêt. Soki lelo parce que na ebité soki na ko loba yango mais eza annonce on na ko pesa bientôt toza ko préparer ko kita lisusu na ko kita na parlement wana. Na banzi bande ko bele ba yebi to kita na victoire, to kenda na Monisco. Ata bandeko 10 o basi ba comprendre na ngai elongo to kokende to kokita na parler du peuple pona koyebisa ba député wana oyo soit disant ba député o bazalaki eli koyebisa bango likama mabele basaka nango masekite pe peuple oyo votaki bango oyo tiaki bango kuna bango bazana compte à rendre na population bazana compte à rendre na population congolaise parce que bango de batiaki bango kuna mais tangu bango batie bango et puis bango ba boaki population libanda c'est pas normal. Et ça intérêt malamu te yango na toza prêt ya ko bima ensemble na population to kende to bunda bitumba lelo soki to bimi na nzela to ko bima soki to bito tambola to ko tambola toza prêt ya ko bima pe ya ko tambola pe toza ko pesa mbela oyo to ko meka ko yebisa déjà ba ini ya Congo lokola batu o batinda bango na nzela pona ko boma ba congolais lelo soki congolais linga s'exprimer eza mabete bande ko na biso ba policier Penazolo balisusu na général Célestin Kanyama parce que yende lelo akomi na ville disons akomi numéro 1 ya ville ya Kinshasa Mobimba ndengo zawana soki bitumbo biso tozobunda eza bitumbo tozobunda kaka pona ba civil te eza même pona biso nyonso lelo ba makambo ezokomela ba généraux congolais o tozomona na mboka na biso lokola ba soda lokola ba Mamadou lokola ba Mbuza Mabe lokola ba onyo ezokomela bango ndenge ezokoma na lobi kokomela pe yo ndeko Célestin Kanyama ndoi na ngai Célestin to bunda elongo pona mboka kokomisa congolais lokola moumbu te kokomisa congolais lokola nyama te kokomisa congolais lokola ennemi te oza wana pona kobatela congolais na babien na bango donc congolais ngai Célestin na za prêt na yana marto bima libanda to revendiquer ba droit na biso to bunda pona mabele na biso oya monike aza prêt ya kobunda na biso aya to ko bangelo ko moko te to ko finga te to ko sala loko moko te mais to ko tambola pona ba droit na biso nde yango eloko musala oyo nazo sala yango eloko to lingi to sala même centre je crois les informations pe nazo pesa mois de mars ou avril tozoluka déjà ici ka to ko fongola centre ya enseignement to ko enseigner congolais civisme po congolais bi malibanda il faut yeba civisme faut yeba droit na eza nini aza nani nde yango na eloko ebomi bango ba leader bozo benga ba leader soit disant ba opposant soit disant ba majorité ba leader ya ba parti politique na bino ba lingi biso te pour ceux qui ba linga ka biso nde na kati ba parti politique na biso nde bazana ba centre oyo baza ko former congolais ba valeur na ye congolais ay ba ndenge ni ko défendre mabele na ye ndenge ni eza na ba mboka msusu to kende na France un français ko ki jamais ko trahir mboka na ye attendenge to bazana kati ya parlement wana o ya majorité ya François Hollande o ya opposition mais il s'agit ya keo ndambo ya français kende bango nyonso bakoma moko pona mabele mais pourquoi biso tozokoma na niveau wana te même ata biso tozoya na politique ceux qui toza enseigner te lobi to kokota na ba parlement wana et ozala kaka poto te kali susu mboka yango to lingi génération auto tikali o tozoya pona révolution to yeba ceux qui to kosala révolution to kosala ngopona nini to kosala révolution buzoba te to kosala révolution pona mabele to kosala révolution pona biso moko tozala futur na biso ezala malamu yango wana tozofungola centre wana ezali ko enseigner civisme nouvelle citoyenneté congolais yeba démocratie congolais yeba ba droit na ye po atambola alima na sima ya oyo elongo bani to défendre mboka na biso na lolenge esengeli donc toza après mama bisengo ya kobima
pona ko revendiquer ba droit na biso. Iyo bandeko ya Congo lokole boyoki ndenge ndeko Celestin Biolika dite alimboli alobi ete baza près ya kobima libanda kasi tobeti mwa sete moke na ndeko Celestin Kanyama ya solo policier aza moini ya peuple te ya population te pamba te mosala na yende za kosenjela na population pe na biloko na ye ya solo gouverner c'est prévoir to komona bandeko na biso na ville ko pakata mbango na biloko ya solo ko assainir ville eza mabete kasi koloba na motolongwa na biloko kende nango mosika eza malamu pamba te mboka misala eza te eza bambongo bakangisa pe na mwa pasi lelo ba ko vivre na yango kasi ko buka pe ko tumba eza solution te papa tia mwa mai na vin na yo na vino na otia mwa mai pamba te osi ozwi ebonga wana bato bako se plier kasi osala pe sengo ya bato yo bakomona musala oyo kosala papa ya solo toki kolekisa information te actualité na Kinshasa toyebi eza bongo procès oyo opposé bongo Wivine Moleka na mwana mboka Vital Kamerhe yango papa na kotuna motuna ya solo tokaki Vital Kamerhe na procès ndenge ministère public est décidé batinda ebongo na prison 3 ans de prison ferme ata papa to ebité soki yo okosala lecture objective papa nebi ke uta na UNC nebi ke anda kona yo lelo moni parce que on est libre ceux qui na moni ete koto to ko partager makanisi moko te naza na liberté constitution pepe si obongo nzela ya kofungola pe o ayo nzela okenda kasi papa lelo oyo mwana mboka Vital Kamerhe akende 3 ans ya prison ferme totali kuna mwana mboka Lambert Mende abimisa kama aloba alobite alobi ete Vital Kamerhe nde ako financer M23 Vital Kamerhe a réagi saki soki nga lelo na lobi akende prison pour na makambo ko financer M23 tokoki mwa ko sosola yango kasi na contentieux batebele ba weleli ba voix eleki opposa ki batebele kasi oyo kaka ya ye na mwana mboka Wivine Moleka nde emema na prison papa ezate lolenge ya ko kangaye pamba te 2016 bientôt ezo pointé na horizon pour mwana mboka Vital Kamerhe azala te bongo candidat na présidentielle ya 2016 pamba te ndeko Celestin to komona ndenge totikali a opposant ya monene azate na ebite soki ko contredire nga me poids lourd azate wa ko chambutu wa ko chapenza e mokambi ya mboka Joseph Kabila mwa mopandi to pe na ebite soki pa ko zala lisusu te me wa ko bima ko telema na Kamerhe na nuto moni penza te eza lolenge wana te balingi ba écarter ye po azala bongo te na maponomi ya 2016 sala analyse moko ya bwanya yo moko oyebi na tuni motuna wa en tant que politicien pamba te bato bakolandanga bayebi eto uta pe kuna lelo likambo ekwei na ndaku na yo soki ndaka ba voisin zozika basala ka feti te papa yo lobi nini na motuna nanga. En tout cas mama Bisengo na komeka ko sala ba analyse pona ndenge uti koloba we na uta kuna na bimaki parce que na sina zwaki tonga bakoko bawo baza kuna ti lelo na bazwi tonga bakoko te ngalo kwa na zwaki tonga wana tonga bakoko ba resistaka nango te soko zwi tonga bakoko okobima nde yangwana loko anga bapesa kinga tonga wana siko na komi lokola monganga nde yango moni mbela nazokanga tango nyonso na zolinga pe moto nyonso azwa pikiri wana to beta congolais nyonso jeune nyonso tonga atika kozana sima ya bato ko betela bato pe bazo contribuer pe na chute ya Congo na biso so ina bi bato ba contribuer na chute ya Congo do bato nyonso nazo sangisa ba parti politique nyonso ba leader nyonso tozomona ba leader tozobeka ba poisson minene wana likolo ya komona bango ba leader ba kamati lokola ki leadership na bango wana ke lokola ngana za kakanga ngande numéro 1 na osala nyonso lokwa pe biso tozaka na sima na bango totala kate intérêt na biso ya mboka totala kalika mabelete tozaka na sima mutu ko betela ka bato maboko nyonso bango bazosala tozomona ngo normal ata sali mabe to beta ka maboko ngai na kokaki te ko umela kuna tango tonga wana yaki yango na bimaki mais soki na kena ba analyse politique par rapport ya procès ya Vital Kamerhe na Wivine Moleka en tout cas tokende nanu na esika ya Vital Kamerhe
faut to pesa parce que tozana 3 points auto ko toucher na kati ya makambo oyo ezali 3 personnes disons Vital Kamerhe étant que mutu moko oyo asali kombo na mboka oyo toke na Wivine Moleka député national pe toke na justice ya mboka na biso nde babisika misato esengeli to simba yango wana ndeko Vital Kamerhe a bimisaki yango biso nyonso tolandaka yango na ba élection abimisa biloko mibale ya yambo oyo akendelaka na cour suprême pour na ba élection présidentielle mais natalaka tango procès wana elekaki basengaka likama ba preuve emonanaka te lobamaka na monoko ke ezali mais nalingi nasunga ndeko na biso Vital Kamerhe o azo ko kende to azo prétendre lobby azala mokambi ya Congo selon ye esengeli oyeba ete justice to tango zo mema likambo na justice il faut okangisa ba élément nyonso o ekopesa yo force tango fundi ngai ndeko Celestin ndakisa lokola ba procès lokola ba justice bato bakenda kofunda ona loyengete moto PPRD ake kofunda moto opposition ba lukia ta ba vérifier te malamo ba Dieu batie na boloko bongo te mais tango ngana soke ozoke no funda ndeko Sele ndakisa po lelo ekoma awa bakoma so ekaka bakangi opposant biloko ezaka mibale to moko a violer ou bien à rejoindre ba rebelle nde biloko mibale oka bafunda kana ngona ba opposant lelo soki bafundi ngai ndeko Celestin a violer il faut koya na ba preuve oyo eza palpable o ezola kisaka ndeko Celestin a violaki ezala te ba preuve bayaka ke bazui na kata mutuka na bazui ba kapoche batina kata mutuka bazui basuki ya basi batina kata mutuka nde balobi ke to kangaki ya violaki nde bongo te donc ndeko Kamerhe tanga me avec zokende kufunda falaka me ngana landaki interview ya avocat ya Wivine Moleka Elongo na Wivine Moleka katio malobate likambo oyo avocat ya Wivine Moleka maître Lady azwaka $7,000 na maboko ya président Kamerhe azwa bakabola na mwana mboka Wivine Moleka na Wivine Moleka ba régler affaire à l'amiable et si la kabongo to kamo ndenge dossier rebondir Wivine Moleka batunie motuna mama boni ozongi lisusu na likambo habite eza pona personnalité nanga dignité nanga nde na kokende nango te na suka omoni melelo oyo tango bakoiseli mwana mboka 3 ans c'est-à-dire ndenge to na 2014 boy akobima te 2017 to moni eteza na sima maponomi ya lobi na ebaki teke kokaki kokoma boye OK ya on a lobi mama toko ngai analyse na ngai nazopesa toli na ndeko Kamerhe ndenge abimisaki eloko wana falaka za la sur na ba preuve nyonso po ata esali mbutu ayebike non preuve ezali po na yokaka ye aloba ke ba beta masasi ndeko Wivine Moleka ayaka na ba soldat na ba betaka masasi ba panzaki ba électeur et puis ba kotisaka ba bulletin ya fraude biloko wana foza na ba preuve bon tolongwe wana donc mbe ba pe mokeza kote na ye tango zokende kufunda mutu foza na biloko oyo kopesa o makasi kesoki batie tembe element yango yango abimisa te ngano na ebite na landaka procès na mona kiteke abimisa ki yango na ebite soki abimisa ki on ndenge mususu deuxième point ye ndeko Kamerhe oyo azokanisa lobi akoma président de la république tango likambo ezali obimisi mbongo kaniaka ndenge tolobaka opesi pona nini ko étouffer effet wana papa kasi mama Moleka paza mwana mokete avocat n'est pas mwana mokete ko ani ba kwa kipata mama yoka lende ko boya te papa oui ce qui te reconnaître condamner bango mibale moto azo corrompre na moto ba corrompre o andimi ke ba corrompre ye donc Kamerhe to condamner ye Wivine Moleka député national Kamerhe candidat président soke simbaki na ba élection 2011 ndelelo aza chef de l'état mais loko le simba kité siko yen ayebisa biso lelo soki ya komi président na mboko na Congo akopesa nzela na bato soki likambo ezali olieba ke na justice a fait apesa ka bato kaniaka pona ko bomba makambo donc arrangement à l'amiable ezalakati à l'amiable ezali kamba kopesa mbongo te et fait akobimisa mbongo ezolo ba tango ya kokoma mokonzi akomemaka biso na likambo ya corruption nde yango biloko tozoboya mais kasi mama Moleka pe sengela ki pa kwampata te Moleka pe falake azwa misolo te falaka azwa misolo te ça esengela ki akende soki akokende na justice akende kana na justice ekata donc soki tokoloba bien Moleka aza escroc
atamboli na kombo wana na likambo wana po azwa kanyaka na moto ya corrompre bango mibale esengeli ba condamner bango pe justice na biso to lingi justice moko équitable to ebi bien na makambo soki yaonga na lobaki hier moko ndeko kamere esengeli atalisa biso ya solo aza opposant nde yango bato bazondima te siko na minute on analyse na ngai na koloba nini to loba boy na ndeko kamere lokola kino lelo nanu alaki ngolete kaza opposant ya solo na ye na wivini moleka bazabana ya tata moko esengela ki babongisa po kamera comprendre que tozana biso bana tata moko tozana biso nyonso bana ya kabange esengeli to yokana yango ape abenda ki bango basola bayokana mais wivini moleka nde alinga kite kolakisa ke bazabana ya tata moko asali azumi solo wana donc nini justice na biso soka kozala azala justice moko ya katikati likambo ya bulletin de vote ya fraude oyo si même atana na présidentielle muto to vota keza muto asale lote biso ne stoloba yango te siko mais Kabange afunda pe ngai po yepe alekaki na fraude bafunda ngai to samba pe na ye to samba na ba avocat biso mibale ngana ko lakisa pe ba preuve na ngai soki pe ba preuve ezate soki ba preuve ezali bakangi elombe ngana benga ka elombe kaka boye bandeko donc to comprendre abanga kate alobaka nyonso na mpoisa abi alobi opa kokamba ezaki etenda longo ki maponomi papa eza kilo mais eza kilo parce que yango nde ezali ezaki makamuni na mboka na biso mabe yango na basakai na congolais eza vérité nde ezalaka lokola injure donc na minute ndenge na lobi bongo eza lokola injure mais ba rapport eza centre caractère apesa rapport na ye catholique mosengo pasinia abeta tolo alobi ete ba élection wana eza ya lokuta publication wana ito yebi yango mama nani yebi yango te mutu ba fotaki nde ba pembenize ye o ba fotaki te nde ye wana za na place mais na lobi na nyonso wana ezaka pasi mais ngana zo yebisa bino bandeko na nga ya Congo totika distraction soki ya solo Kamere a convaincre biso ki aza opposant ya solo donc to comprendre que Kabila alingite ba opposant bazalati kala yemoko na bato na ye nde azuye atie kuna mais lokola nanu Kamere a convaincre biso te ki aza opposant ya solo donc toza na biso kaka na mbutu malamu mingi mwana mboka Celestin Biolika dite na rappelé bino ndeko Celestin nde président topé mokambi ya mouvement de révolution y en a marre papa information mosusu ezali mobembo ya les leaders Maximo Etienne Tshisekedi wa Mulumba bongo na congrès américain kasi tomoni 48 heures topé na mwangonga moke abembuka na mikili ya Obama ya lobite ko kendete agenda eza chargé nde a délégué bongo papa Moleka directeur ya cabinet na papa kotala lolenge oyo ya esale ya makambo ya papa na biso Etienne Tshisekedi okomona politique wana imperium ya ko beta sete lelo tete tokomi 2014 tozalaki na réunion mama nanga Mariana ko contredire ngate balobaki te na 2014 ekosila te bango ba ko récupérer bongo imperium papa tokomi nanga kutuna bi emotuna ekozana ko tuna Augustin Kabuya porte-parole adjoint na bango bayebisa biso 2014 bayebisa ki biso na novembre soki na bosanité tozalaki na Pétunias bayebisa na décembre bayebisa biso ti tokoma le 30 bango bakozwa bongo ebonga pe bakokamba papa totia elikia te totala lolenge peye akendaki mobembo te atindi moto tolobi balobi topona makande na mikili yango akuna bango nde batiaka bato awa o bakambi na biso kasi aketa tindi moto bato pe na poto bakobenga biso butu moi tolingi papa bima aloba mwa liloba papa soki toke alobaka na ye liloba te ya solo tomona naka tokomona ya vandi tokomona secrétaire général Bruno Mavungu azwi maloba tokomona adjoint na Mathieu Kapika azwi maloba tokomona Augustin Kabuya azwi maloba kutu tolembi pamba te Godé Bisengolo to proclamer akotuna Gudi leza boni otala Karle Chimpuki bazotuna babit kotisa biso na contact na papa Celestin Flori Baleko Mosope abibo tunela biso ba politicien opposant surtout abibo tuna papa Celestin Biolika dite modèle wa komone la politique ya tata
na ye mwana esika papa kosala malamu ya solo 2014 oyo papa kozwa bongo 2013 yango si elekaki mpe tokomi na 14 kasi oyo nyonso nalobi liboso yo komona esaleli ya papa Etienne Tshisekedi eza malamu to eza oyo tokoki kotiela lisusu motema te. En tout cas mama Bisengo bandeko nyonso ya Congo aza na miso Congolais aza na miso ndenge balobaka bato bana miso kasi baomona te bato bana matoi kasi baza koyoka te. En tout cas na botosi nyonso tozalaka na yango pa ya papa Tshisekedi na bitumba nyonso papa Tshisekedi abundaka na Mobutu bitumba ya makasi to bimana nzela to tumba bapine to sala bakambo esengeli. Mobutu azaka moto makasi, Mobutu azako bangisa même bakonzi ya bamboka mosusu, mais papa Tshisekedi azaka ko bima. Mais to ebité tonga nini oyo vaccin nini oyo bapesa biso yango na pe makambo ba vaccin ba yaka okabola biso ka ne oyo vaccin ya buka buka o vaccin ya nini nde yango peso la biso ba congolais parce que nataka Mobutu azaka kozwa ba vaccin kilikilité siko vaccin nini oyo kabange ayaki nango oyo elalisi ba congolais pongi oyo tozoko ata koloba te na ba moustiquaire imprégné o bazo robinela biso yango na ba télévision parce que soko zui kaka vaccin wana basi babeta biso yango il vanisa biso. Donc papa alobaki na biso tolala pongia ba bébé tokozo Imperium na 2013. Donc pour ngai 2013 non ekokite tokozo Imperium mais nga na lobi boye na lobi na bandeko na ngai ba congolais totika kota la gauche totika kota la droite tota la destinée na biso tota la lobi na biso tozalaki na confiance mingi na bato to bosana kike moto ye moko akoyipe ko bongisa lobi na ye mais lelo nga na message na ngeza kaka congolais a mise en charge congolais a telema congolais moko abunda soki ndenge mama Bisengo lobeke kuna na mikili ya poto nde bapesa ka bokonzi mais na mikili ya poto nde bakopesa biso révolution te révolution koza biso moko soki papa alobi na biso tola la pongia ba bébé papa aloba na biso bola la pongia ba bébé tokozo Imperium oui balali saka bébé mais balamusaka bébé te biso na yana mar papa alali saki ba congolais nyonso parce que ba congolais bazaki na confiance ya papa makasi papa soka lobi i tokoyoka papa soka lobi o tokoyoka depuis natanga Mobutu zala ko bima mais lelo depuis mwana oyo kabange aya bato babimaka lisusu te bato basaka lisusu marche te bato basaka ba déclaration te. Alors biso sikona yana maloko papa lo soto la pongia ba bébé to zela Imperium biso to sito la muki na biso bébé balali saki ye bébé ye moko ala muki siko soki bébé sala muki moko yoko forcer lisusu na makasa lala wane komi pongia makasi. Donc papa na respect nyonso biso to la muki na kata yana mar to kozela Imperium te biso na yana mar toza mouvement ya révolution yana mar tozo kende malembe tozo kena Kabila tina 2016 asili sa mandat na ya lokuta oyo ya djwaki soki asisi mandat na ya lokuta le 19 décembre 2016 à minuit monsieur Kabila doit rendre le tablier sinon il va marcher sur les cadavres des Congolais. Communauté internationale batunyo so boyoka yango yana mar azako asime makambo azoloba le 19 décembre ezali suka ya mandat na yesa sali mandat mibale akende malu Kabila lisanga na bino munyonso oyo boza ko sala ba plan pona ko bomba ba congolais na 2016 ekosimba te toko banda ko kanga bino biso to yana minduki te révolution to zana munduki te biso to zaka ka ndenge to zana ndenge moninga na vandi boye ndenge révolution kokota okomona ngana munduki te na ko za pena nzete te lokwa bukungubila yela ki bino na fimbo biso tokoya to telemi mouvement de masse soulèvement populaire. Donc boye bakayango le 19 décembre na minuit na 1h juste makambo yindi ya solo bomoni elombe papa zolo ba ko banga te apesa kana biano ko banga te bongo tolo baboni kasi tolo binde seul la lutte libère congolais pas aux ali telema aux mina diaspora partout éparpillés dans le monde telema bundela mboka na opoli kambwa mabele bison sotokotia mutu congolo news.com na likambo mabele atie moto akotambola na papa Célestin
Kadite partout à Rokende Congo lokolaza ko accompagner papa to komi penza na suka ya lisolo yanga na yo moi message ya suka poto kabwana na yo kasi na lobi bino bato boko tuna mama Gudile papa Celestin to ko luka ya makambo akoloba boko lukete lolenge nini numéro ezali bobenga bokomela na Skype bokoma na Facebook aza wana pona ko répondre bino ba e banso bosenga ki bongo kozwa carte na ye kala mingi te akobanda kopesa bongo matière ya civisme pe ya nouvelle citoyenneté et na moni ete na bandi ete ba mikande ko salema pe tokotala na lolenge nini ekoma bisika bino bozwami papa liloba suka ya mboto kabwana ngana na moi mokuse tokokima sima ya ngonga. Ok mama Bisengo merci mingi pe bandeko nyonso ya Kinshasa Congo mobimba o toza na terrain o biso tozo bundawa pe bandeko ya diaspora o boza pe mosika pe bobanda bitumba kala kino lelo to simba na nde elongo loboko na loboko moyen moko ya biso ya kolonga eza kaka unité totika surtout bandeko na biso ya diaspora ba kolabo totika to simba na loboko to bunda to tikela bana biso héritage moko ya malamu to tikela bana biso héritage ya kobanga te to tikela bana biso héritage ya ko trahir te to tikela bana biso héritage ya ko collaborer na ba antivaleur te to bunda to simba loboko na loboko to yokana to tika bokabwani to simba na to ba za ba congolais tala bazwa eloko ni basala biso poto kabwana bazwi congolais awa bazwi rwandais bakoti na katikati. Tant bakoti ko rwandais na katikati lokola abanda ko kabola ba congolais mais to luka to bimisa rwandais azana katikati to sanga na biso nyonso to bunda bitumba alors toko bana bitumba na biso ngana za dispo bande ko nyonso bazana posa ko sunga musala oya yana mar porte za ko fungwama bitumba to zo bunda to ko bunda yango kaka boyete to ko bunda yango na ba moyen nyonso lokola boye to zo ko banda centre na biso ya formation bozana ba élément ozana eloko o iko tinda po e contribuer na formation ba congolais o asa na posa congolais ala muka fongwama contribuer na centre autolimito fongola ya civisme kotangisa ba congolais mabele kotangisa bango likamba mabele mais pona bandeko oyo baza ko menacer ngai pona bandeko baza ko menacer ngai oyo na bandi ezali déjà sanza ya mibale yango oyo na lala lisuna ndako na ngai te naza ko lala bisika oyo esengeli na lala eza nango importante yo ndeko policier yo ndeko militaire yo ndeko ya ANR ya demiape tout le monde oyo bozala ba service oyo elongo bani musala na bino ezali poto batela ndemboka na biso musala ezali te po bobo mutu azobunda lisu po na mboka intérêt ezate bitumba ngana azobunda eza pe kapo na ba salaire na bino ata ba otinda bino ba kotinda oya kobomanga ba opesa yo mbongo ekoki atate famille no bazo continuer ko souffrir ngana ebiboye mutu akotinda yo bomangai tanga peso mbongo wana lia yango nasima balukela ye moko posoko yelinga osuka na nzela na yebisi yo en tout cas botika bandeko ba policier to kobunda pona salaire na bino l'état moyini akipara salaire ba policier te ba député bazo za $6,000 à salaire même pas 10% pour na ba soldat même pas 10% pour na ba policier même pas 10% pour na ba fonctionnaire or nga na proposer ki na bi ata na di na $6,000 à ba député but ne fisque ata 3% ya pamba eza lokola soki $300 ne fisque $300 na fonctionnaire ya suka akobi kata moke donc bitumba oyo ya na mar eza pona ba soldat pona ba policier pona ANR pona demiap pona ba service nyonso spéciaux to simba na loboko na boko bo batela kutu ngai soki ba yebisi bomanga benga nga na téléphone numéro na nga yango wana soki ba pesi mbongo lia mbongo wana benga nga na téléphone memela bango mutu ya bango moko la kisi sito bomiye menga na kufa pete tozoko ba bitumba oyo soko otie mutu makasi po simba nga a naza ko avertir yo oye ko komela yo oyeba te parce que bakoko bazana ngai do bande ko diaspora bobenga botinda balisungi na bino ya makanisi balisungi na bino na lolenge nyonso na misolo na nyonso e bande ko tozana Kinshasa ba toza prêt ko bunda bosala opération ce que bosala opération $10 $1 bosala yango pe kala mingi te tozo banda distribution ya constitution photo kabula congolais nyonso bazala nango po banda kotanga ka yango parce que na kati ya constitution biso makambo eza na kati oyo l'état zo salela te oyo eza ba droit na biso yango na congolais fa banda kotanga ka yango mingi po ayeba donc to sala opération wana alors botinda balisungi na bino po to somba ba constitution to kabwela ba congolais pe po na centre na biso ya formation e banda musala nango malamu en tout cas nzambe ya bakoko apambola biso nzambe ya bakoko apambola Congolo Kole News oyo zo yamba biso tango nyonso oyo a disposer vraiment tango na ye a disposer makambo na ye nyonso
pona musala oyo ya Congo ya révolution Congo ya solo to simbana na bakoko na biso bilenge na ba fonctionnaire na batunyo to simbana loboko na loboko to bunda bitumba oyo to bimisa libanda mongonia ya Congo to bimisa libanda Monsieur Kabange na ba collaborateur na ye bakende batika biso to pema totala mabele na biso ya solo bandeko esengo ezalaki meke na ngako ya mbabongo président Célestin Biolika dite ya mouvement y en a marre mouvement de révolution ya solo to beti masolo ya mboka elongonga na ebo kibiyano apesi na alima na pesi merci na ba internaute nyoso ya congolokolenews.com pambate idéologie conscientisation toujours ya masse pe ya population seule la lutte libère tokozawa na tokotambola pambate esengeli to bunda pona mabele tolobi seule la lutte libère ce qui to bundite to kolonga te yango to telema bisika to zali biso pe a to telemi to zabongo na sima ya bainyo so ba ko telema pona ko bundela mabele bongo ndebo komona Congo Lokole News site o boyebi o moko epesa kabino masolo ya mboka ya solo sans embâche ni faux fuyant ndenge boti kolanda ndenge to beti na mpoasa ngana ndeko Célestin kasito simba seule la lutte libère merci na Marianne Mafolo azuba image merci na Patrick Sala a commenté yango une fois encore de plus merci na Flori Balé Komoso merci à Godé Bisengo Loto proclamé merci na ba internaute nyoso la na Moni Christian Dissou merci à toi aussi beaucoup tanana biso na numéro mosusu ya masolo ya mboka ya masolo ya politique kimia boboto o mabota mabino ndeto kutani mbala ya sima ingeta ibobo na bino nyoso bana ya mvuluzi ndeto kutani na numéro mususu merci beaucoup ndeko Célestin Biolika dite merci maman Bisengo bakoko babatela ingeta